JKK 01 Service, la passion de l'excellence. Mote Kinshasa, Mote Brazzaville, Mote na baladi nyonso tout. Il y a émission fidèle du news et surtout Mote na bana poto, Mote na diaspora, bisika nyonso bozali vraiment na pesimilo Mote ebele na yedi ke bozali tellement ebele il y a kolanda émission na bino fidèle du news émission wapi oyo tozwa devoir ya komema bino ya kolakisa bino misala ya bana mboka. Vraiment merci beaucoup na yedi ke boloni lelo lisusu fidèle adeni biso wapi kaka ndenge tomesana ya komema bino mpona kodécouvrir misala ya bana mboka. Kinshasa Brazzaville ngai wa bino Serge Fidèle autrement appelé Motonzambe na memi bino awa na imprimerie JKK 01 Service. Imprimerie JKK 01 Service ezali imprimerie oyo esalami epai na ye moko mwana mboka kaka ndenge nayebisaka bino bakosa bino te oyo na Kinshasa bafeya oyo na Kinshasa baparité oyo na Kinshasa bato baza bakoekole non. Il y a des hommes conscients, il y a des hommes, il y a des femmes conscientes. Oyo baza kosonge mpona avenir ya mboka. Ndeko nanga nayebisaka yo maikufa bima na kiparete na kisténiatisme nde moto ezotinda yo ofingaka gouvernement oyo gouvernement baosala eloko te oyo mboka eza bien te mboka eza bien yo tokangi maboko yo ndeli kocréer emploi te. Merci beaucoup, sois mayele telema sala quelque chose pour na kobatela libota na yo pour na kobongisa pe avenir ya mboka na biso
République démocratique du Congo. Merci bana poto tozali awa na imprimerie JKK 01 service kaka ndenge boyebi nalingaka mingi te kobeta masolo na moko nabetaka toujours masolo na bainvité nanga tokende todécouvrir bainvité baza banani imprimerie JKK 01 eza nini mpe nini oyo eza kosalama na kati ya imprimerie JKK 01 service tokende. JKK 01 service, la passion de l'excellence. Merci beaucoup Kaka Kalibi na yote kuebisa biso tolobi toza awa na imprimerie JKK 01 service imprimerie ya bana mboka imprimerie oyo eza kosala mosala ngo kitoko en tout cas bana Kongo bozala toujours branché parce que na moni pe na lingi bino pe bomona makambo ezosalama awa na imprimerie JKK 01 service tout est ok. Pasteur de l'excellence. Bonjour chef. Bonjour. Tokutu awa na kati ya imprimerie JKK 01 service bana poto bana Kinshasa bana Brazzaville bazolanda yo komona komona monsieur Esaïe Makolo. Esaïe Makolo. Merci beaucoup monsieur Esaïe Makolo. Monsieur tozali émission Kilo di News. Émission etalamaka partout, émission pour tozwa mosala ya koya kolakisa bana mboka bamisala ya bana mboka. Parce que partout dans le monde, c'est comme si ici au Congo, il n'y a que des paresseux, il n'y a que des gens pour la télé, pour parler de n'importe quoi, de polémique, mais biso filo di news toujours au Salawana, il y a que la Kisaka bana mboka qui à part Bosoto.
à part Koulouna, à part faillite, il y a gouvernement, quoi que ce soit, minimum qu'ils ont marché, mais il y a aussi des Congolais conscients, qui se battent de tous les pour la Congo quand même, bonheur et à peuple congolais, puis avancement à Congo pour soutenir vision et à Mokonzi à Mboka. Tout le monde a nakati ya imprimerie JKK 01 service. Aujourd'hui, ça la ligne pour Zanami. Oui, naza moko ya agent ou nazo ça la kati na entreprise parce que c'est entreprise. JKK service. Toza moko ya bato tozo pesa maître na biso maboko ou aza comme patron na biso. Il est patron na biso, il est moko pe maître na biso ou à la biso ba makambo nyonso misalo nyonso o biso pe to ba kozwa moi pour na nzela na ye. Donc awa on a nazo sala eza impression ya gilet. Excusez. On est ici biso qui aura membre de vous aller travailleurs na kati ya imprimerie JKK 01 service. Merci beaucoup bande tout ça. Au moni que tozoli bisa biso ki na Congo pesa na bato oyo baza kominda pona koluka kozwa ndeko menga za boye aza kolesa famille na ye azolatisa libota na ye na kati ya entreprise imprimerie JKK 01 service. Ndeko na ngai moto vani na ndako est-ce que moto akoma kosa kuluna c'est responsable après le non na yako kokata machete te yoki ne koboma te na koki ne kopolisateur na te na kosala débat ba o réel asala ki bo o mo ke ndaki bo non Congolais lamuka Congolais téléma Congolais soit conscience na émission oyo fidèle de nous na lingi vraiment que émission oyo et contre la unité na bakozi ya mboka et contre la unité na Congolais surtout ayeba que à part au bino komona kawana ya mabe il y a aussi des Congolais conscients et conscientes au bazar koluka développement Yamboka Congo. Merci beaucoup mon frère. En tout cas, vous êtes encouragé. Alors on a qu'à imprimerie JKK 01 service aux arts, grade de peu fonction de poser ça vous savez nous. J'ai un autre loba. Biso alkamu ya grade premièrement ils en ont été. Et grade c'est bon. Aux ça vous savez musala na osala eza ko nazo ko impression tout ko nazo sala impression ya ba gilet onesi ko na osala ko eza gilet parce que ça même bato batala mingi ça cameraman na zwa ata mingi de quoi osala musala abato continuer maloba. Merci beaucoup. OK on déjà na beta bien na tester yango parce que na komi na étape ya kolongola papier ou écrit étikala. OK cameraman ko pusana za na étape ya kolongola papier parce que on le trouve dans le DTF. De bien on a dit DTF papier où on a écrit où ils ont la carte ya papier où tout bien en DTF celui toi impresser en haut to prester en haut ba écrit etikali na gilet papier ekotikala yango moko. OK donc ndeti boudela na prester en haut na ngisi ko na la papier pour ba écrit etikala na gilet. OK donc ningi za boye ningi za oliko ko nela ni DTF les autres salades ni sa boye et bien ça va écrit oyo. Voilà, merci beaucoup. Ça la reste tout à la main. Tout là. Ok. Pour vous moi ma bien. Côté ko. Voilà. Voilà. Waouh, c'était ça bien. On va commis projet Isaïe d'espoir 2030 Kinshasa, les citadins donc voilà. Dans deux entreprises en mine entreprise mon quoi marché tout ça qui une entreprise mon quoi va faire sur confiance tout ça aussi là bango déjà l'eau mon quoi tout ça qui 1600 l'eau il y a nini wana siko vu que va faire sur confiance yango baye na musalo tout ça qui bonga malamu baye to bandela sur contrat mususu yango to eza contrat siko to ça là donc musale qui ne malamu à part oyo ça ka ba polo. Vous avez un exemple sur le logo de ça là. Tout ça va pour l'eau, tout ça va faire sac. Tout ça va sac. OK. Ça va même ni projet en haut. Même ni projet. Donc ce que dans sac na bosser là, tout ça est lié. Donc sans problème tout ça qui ont 1000 sacs. 1000 sacs donc tout ça qui 1000 sacs. Donc il est là pour que vraiment déjà tout les codes ça tout ça qui. Donc vous savez 1000 sacs oui. Ça qui 1000. Quitte à ça Brazzaville bomona makambo ebandika neti ba blague fidèle news ebandika neti ba blague
un jour vous comprenez que moi na mboka fidèle azoluka kotalisa bino ba misala ya bana mboka. Tola lelo oyo eko découvrir que na imprimerie jikaka 01 service nzoka mwana mboka azaba matériel ya bien ou ezosala musala ya bien. En tout cas c'est à féliciter. En tout cas ngape na koyebisa bakonzi na nga chaîne surtout à mon DG Paul Ilumba et à mon Modipro papa Pepe Rachidi vraiment boya to salisa biloko ya MD Pro télévision kaka awa vraiment merci beaucoup aux amis. Vous avez soutenu la Polo, même il y a même projet. Wow. Oh, tu as dit 500 pièces. 500 pièces. Oui. Vous savez 500 pièces, nous avons déjà. Tout ça qui ont 500 dans donc na 1100 qui na 600 gilets. Na ba polo tout ça qui ont dans 2 jours. Combien de gilets? 600 gilets, 1100 500 polo. Tout ça qui ont dans 2 jours. Donc nous sommes dans 2 jours. Dans 2 jours. Là vous avez un robot qui est parler écoute mais vu que tant au côté on le vient attendre. Donc client n'a pas si confiance. À la satisfait. Ah, vraiment. Nous avons un salaire qui est mon as. Car ils sont ici au Barcelone à Congo on dit matin. Bon pensez que la Congo est à Kanabakuluna. Oh mon gars qui n'est bien que yonde sala musala. Tala moka merci à notre patron DG Justin Kitamala. Patron de l'imprimerie JKK 01 service, imprimerie JKK 01 service, imprimerie à Madame chef. À part ça, à part pour l'autre moni, nini mususu na département na yo zosala. Oui, naza na commande avec outil oyo soso mono awa. Délai oyo fona ça vraiment na sala on tino ba na lobby. Combien de outil? Ah ouais, naza na 150 pièces, mais mususu koya to banda to ça avec outil ba banderole, ça ba drapeau ya mikeo bachaka na mesa bachaka na bureau ba drapeau nyonso tout ça là vert ozanga ba vert na yo onito komona na kombo na yo na idée na yo to kosala ngo ono ba flash disque ba formula ba almet to c'est de publicité à photo na yo na almet to kosala nyonso olinu na yo to beta cacher ya kombo na ligne na lelo to kosala na montre na yo tokosala nyonso oyo olingi tosala comme caché tokosala nyonso oyo olingi basalela yo comme caché comme logo comme quoi que ce soit l'entreprise vraiment PESA imprimerie JKK 01 service et confiance okozala dessus te chef bomba machine oyo mosala oyo ezali cameraman nazwa biso machine oyo eza machine ya nini bamachine oyo eza bamachine mpona kosala impression ya ba papier nyonso oyo etangami papier duplicateur A1 oyo eza parmi balo ya basaki oyo nalobaki donc ndenge impression ya baoyo nyonso etangami papier bandi na A6 A5 A4 A3 A1 A0 tina A0 ah bon osala kosa tosala lelo photo ya monene to décorer yango tia na mire tokosala osala nyonso oza na kosa à partir ya machine na biso oyo eza professionnel bamachine oyo olobi okosala ba A4 bandeko na nga bozolanda ngai ya bozolanda nga bisika bozali c'est le temps de profiter ya kopesa mwana mboka confiance ezaka te bende basali no mo balosala ngo banini après boyele te mwana mboka Justin Kitambala balobi patron ya imprimerie JKK 01 service a disposer pour na bino ba machine oyo zomona oyo eza la possibilité à poster là tous les traits yango te tous les fiches kobanda na A6 A5 A4 A3 A2 A1 tina oya suka ya A0 yaka awa na imprimerie JKK 01 service bongo chef
total tomoni ba machine c'est bon siko oyo machine oyo utilité nango eza nyonso etangami parese oyo oza na équipe moko osala équipe na yo wana kosa batia bino balogo na parese batia banumero bakoma kombo par exemple ezali makolo par exemple tokoma na parese par exemple Serge Fidé voilà donc machine oyo utilité na machine oyo yango wana eza mpona ba parese kokoma bakombo kokoma bamamero nyonso etangami parese machine oyo. Merci beaucoup Kisasa Bokande ezali makolo mwana mboka azoexplike biso makambo ezosalama awa na kati ya imprimerie JKK 01 service na imprimerie JKK 01 service nyonso eza osala ekipe na yo ya football oyo ekipe na yo ya basket oyo ekipe na yo ya ndango oyo ekipe na yo ya nyonso tokali makambo varese président bafonde en tout cas boya mambu awa na imprimerie JKK 01 service parce que na imprimerie JKK 01 service nyonso eza complet machine oyo ezaka moko ezaka na exemple po tosala émission eza ebele awa bamateriel eza plein awa tozali na kati ya depo tokoma mpe lisusu na kati ya biro komona makambo ndenge ezali vraiment merci beaucoup bana Kinshasa merci beaucoup bana poto benga imprimerie JKK 01 service na numero wana tima mambu parce que awa qualité nde qualité mosala nde mosala balalaka te motu na mpona koservir baclient mpe bapartenaire na bango pesa imprimerie JKK 01 service confiance mwana mboka mwana mibana bato bazolanda yo mwa moda encouragement na bato baapprécie mosala ezosalama awa okotindika bango mpona koya awa liloba mpona yo. Merci beaucoup mpona liloba liloba ekozala te parce que toza bana mboka biso nde tozosala priorité ya mboka oyo tosala priorité ya Congo surtout maître na nga oyo aza patron na nga JKK ye moko chef d'antenne donc na nga oyo balingi bana mboka bomoni déjà bamateriel bomoni bamachine oyo nakoki kobala bino eza ke bopesa biso confiance soki oza na mosala na yo jebi ke imprimerie eza ebele mais wana otanga JKK la passion de l'excellence awa mosala nde awa eza mosala toyaka bato baje te donc yakoki kotika etola ya butu moloba mpona mosala lokoto satisfaire yo donc soki oza na mosala oyo banderole oyo bapolo baparese batriporteclé babashe nyonso eza mosala ya imprimerie yela biso yango yo yela biso yango kaka yela biso kopesa biso confiance biso tokopesa yo mosala na maison imprimerie JKK service okozala desi te parce que mosala ezali biso biso nde mosala ndenge toloba imprimerie eza ebele mais JKK 01 service awa nde bango te biso nde merci beaucoup kona uzali awa nde bango te ça dépend que de lui balobi nous sommes ici na imprimerie JKK 01 service passion de l'excellence nous sommes à 15e rue limité industriel vraiment dans 30 minutes ya petit boulevard na kati ya concession lumbasi soki okoti wana demande seulement nazoluka imprimerie JKK 01 service okokuta vraiment baingénieur bien qualifié oyo bafandisa mosala ya impression bafandisi mosala ya dessin donc yaka na autant de nombre ya biloko na yo que ça soit 1000 10 000 30 000 entreprises quoi que ce soit organisation ici il y a beaucoup de matériel pour vous vraiment satisfaire comme notre frère Ezali alobi yaka kaka na biloko na yo bango bakopesa yo mosala bango bakosalela yo on continue toujours dans notre émission Fidèle News toke lisusu totalaka département mosusu nini ezosalama awa na kati ya na kati ya JKK 01 service téléphone. JKK 01 service, la passion de l'ex.
Merci beaucoup tout ça, merci beaucoup Brazzaville. Je crois que tout ça awa na kati ya imprimerie Jikaka 01 service. Kaka ndenge na zo bisabiso to pesa imprimerie Jikaka 01 service confiance. Jikaka 01 service azana ba matériel. Tango to zo bisabino na komona kitata imprimerie kaka moko Jikaka 01 service. Bana Kinshasa partout quatre coins ya Congo bisika ozali benga Jikaka 01 service. Oza na matanga, oza na feti, oza na anniversaire, parti politique, eloko nyonso tu oza nango oza na mposa na imprime yango benga Jikaka 01 service. Imprimerie ya malamu na kati ya Congo, imprimerie oyo tozosala mosala toza awa na kati ya domino bozomona. Bonjour chef. Bonjour. Merci beaucoup Kinshasa, Brazzaville, Bana Poto, partout bazolanda yo toye awa na kati ya imprimerie Jikaka 01 service. Toyebite machine oyo eza mpona nini? Machine oyo eza machine ya bashe. Machine ya bashe yango ezala ba bashe. Toza awa mpona production ba bashe, tout ba vinyle, ba one way, tout esalamaka awa machine oyo. Donc rapport tout. Donc si tu comprendre bien, machine oyo eza mpona kosala ba bashe, ba drapeau, ba one way, ba drapeau one way, toza na ba vinyle, omona batiaka na baauto, oza na bamituka, nyonso esalamaka na machine. donc bato oyo baza na bakompani baza na mituka na bango. Merci beaucoup chef. Kinshasa Brazzaville partout dans le monde bazotala yo tolingi toyeba baservice nini oyo imprimerie Jikaka 01 aza nango surtout na département na yo awa metape kobiyayi bato bazolanda na département na biso awa toza na imprimerie graphique, production bahache ya minene, bafoto ya minene, tout ce qui est de l'imprimerie sauf rien, nyonso tosalaka nyonso tosalaka. bon bato oyo baza na bakompani nde tobanda koloba bato baza na bakompani bazolinga peut-être bambeli mituka na bango estce ape bokosala bien sûr tosala nyonso bambelissement ya bamituka kolatisa bamituka tosalaka baolabe tosalaka oyo ke neti bino balatisaka batransco baniwana nine bapublicité basalaka tosala nyonso biso ya tosala bongo bato ya baekipe ya bale bato ya ekipe ya bale bavareuse biso tosalaka nyonso odécoration ya baekipe ya bale ndenge balatisaka banumérotation bapolo nyonso tosalaka c'est possible na nyonso tosalaka nyonso. ebongo bato ya bamatanga bato ya matanga na parlement même pas poussé wana eza eloko te wana eza eloko te donc esalamaka nyonso donc sans problème. chaque précisé est-ce que na imprimerie Jikaka 01 service bokoki mpe kosala baimpression na baplastique koko donc babiloko bongo vert donc c'est ça nalobino awa toza maître plein Jikaka service aza toza maître plein donc asalaka na bakopo na ata sani soki okala besoin de protelini na yo batiango elemi batianganinama awa tout sauf bien. merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci bana poto nayebi te kaka ndenge toyebisaka bino fidèle news ezali émission oyo tozwela bino mosala devoir ya kokende kolakisa bino misala ya bana mboka tozali awa na kati ya imprimerie Jikaka 01 service la passion de l'excellence balobi
ozali na feti na yo, ozali na mariage na yo, ozali na compagnie na yo, ozali na eloko nyonso tu organisme eloko nyonso tu gouvernement parti politique église oza nani olingi badekole ONG na yo, olingi badekole fondation na yo, oza na marche de santé, yaka awa na imprimerie jikaka 01 service imprimerie jikaka 01 service la passion de l'excellence. C'est donc awa mosala nde ezoloba na place ya maloba donc balobi pesa jikaka 01 service imprimerie ya bana mboka confiance mpe kokozala décidé toza awa na kati ya mashini oyo ozomona bandeko na ngai ezosala nyonso tu oza na kozanga selopage ya combien de mètre autant de mètre oyo olingi yaka awa na imprimerie jikaka 01 service tozobandela koloba oza na mposa basala yo olingi basala biso mutuka omutuka na biso ya kobali bamelire yango me bamateriele yango te imprimerie jikaka 01 service eza na bamateriele complet olingi basala yo bapage soki batamosokina bapano bakolonongo bapano publicitaire wana kompagnie entreprise ozolanda ngai yaka awa na imprimerie jikaka 01 service eza na batravailleur moko impeccable oyo baza baspécialiste na mosala oyo vraiment topesa imprimerie jikaka 01 service confiance bana kinshasa bana brazzaville toza kobeta sete imprimerie jikaka 01 toza mosika te directeur général yango ezali kaka awa na kati ya commune ya ville na quartier 7 na quartier 7 avenue marché numéro 15 vraiment mosika te na station mangoko penepene na kimbuta sokomika wana na kimbuta obinanga aza na posa obisi kota moto obisi kota motuka nalingi nakende na la polisi ya mabanga okokana na polisi ya mabanga otalika kote ya polisi ya mabanga ezali okomona imprimerie jikaka 01 service la passion de l'excellence kinshasa brazzaville partout public ozali yobenga kaka numero ya jikaka 01 service ekoriente yo mpe kosala mosala ya bien ndekoza na fete na yo olingi décoration moko ya malamu basi moko ya kalite ya bien marie mpe marie bobima kitoko makasi bopesa jikaka 01 service confiance ndeko boza na matanga na bino bolingi basala bino basi ya mowe bondo bopesaka jikaka 01 service confiance bobenga jikaka 01 service na nimero wana imprimerie ya bana mboka oyo ezosala mosala na yango ya malamu na kati ya barépublique démocratique du congo tokolema te kobeta tete bana diaspora bana poto kinshasa brazzaville ya koyebisa biso ke fideli news ezali émission oyo totiela bino wana mpona kolakisa bino misala ya bana mboka bino mokoko découvrir nini oyo eza awa na kati ya imprimerie jikaka 01 service JKK 01 service, la passion de l'excellence.
Toza na kati ya imprimerie Jikaka 01 service la passion de l'excellence. Toza juste na 15e limité industriel. Donc kitina boulevard Lumumba au monde en pancarte de mon cousin à l'université et à IELK au kitina toza na boulevard Petit Boulevard donc à 30 mètres ou 50 mètres na Petit Boulevard Lumumba. Donc il y a la droite notre kita na aile gauche na omona pancarte de mon cousin concession de masse peinture de masse sokokoti na kati ya concession de masse okoya kokuta na Jikaka 01 service toza na kati ya concession de masse okoki kokitela mpe na nzela poids lourd okiti na 15e limité okati sirail oprononce oleki université yelika na droite na yo omona concession de masse peinture de masse ta moto ya moto ata makolo oye wana omona Jikaka 01 service toza na kati ya concession de masse kuna tozosala misala nyonso ozomona lokola po eza badete fo ozomona yango babetaka na bapolo na bajakete na baimperméable yango tosala awa yo tosalaka toza mpe na babashe tozosala ba-one way tozosala bavinile tozosala bafoto ya minene donc nyonso oyo etangami ya imprimerie na Jikaka 0 service 01 service donc toza mettre plein donc toza mettre plein donc ata oza na besoin ya ligne na yo totika elembo na kati ya ligne nango meme na monoko biso tosala yango donc Jikaka 01 service mettre plein. Jikaka 01 service, la passion de l'excellence. Je crois que tolandi ngai na bino makambo to mpe misala oyo ezosalama na kati ya imprimerie Jikaka 01 service ya mwana mboka papa Justin Kitambala. Vraiment je dis merci à mon boss, vraiment courage, félicitations. Bana Poto, Bana Moka, Bana Kinshasa, Bana Brazzaville. Vraiment, j'encourage tous les patrons, tous les hommes conscients, toutes les femmes conscientes au bazar, au Sepumone, Kobunda, au Salama Ligablo, au Salatama, salon de coiffure, au Salatama, Mesamo, au Défisabilo, c'est ça, Jar et Abato, Tozon, Kanakati, à Moka, c'est ça aussi objectif. Il y a émission, Nabino. Fidèle news tozala mpona kopesa bino banews ya bana mboka mpe ya misala ya bana mboka eza kaka mpona bana mboka te oza mpe étranger oza na kati ya Congo oza na entreprise na yo oza na mosala na yo osalaka olingi balobela yango benga biso na nimero wana tokoya mpe tokolobela yo kaka ndenge toza kosala boye. Merci na baevanse bozalaki wana liboso ya batelevizio na bino, merci na baevanse bozalaki mpe wana liboso ya batelefone na bino mpona kolanda émission na bino Fidèle News. Nayebi ke émission oyo ezosala bino bien. Jeunesse congolaise, s'il vous plaît, jeune fille, jeune garçon, lève-toi, fais quelque chose. Yekolata mosala ya maboko, yekolata eloko moko quelque part kende na centre moko boye ou bien banata activité moko boye ekosala vraiment bien. Tole ya kozela kaka kozela mboka esali boye soki boye non. Vraiment bien aimé bandeko na nga balimami na ngai, vraiment ma famille c'est vous, je vous aime vraiment bien. C'est moi votre humble serviteur Serge Fidèle. Je dis merci na bana Poto, merci na diaspora, merci na bana Kinshasa bozalaki etele, merci na bana Brazzaville partout en Afrique, merci na la province, merci à mon ingénieur privé, merci à Fumu Modeste Pixel toujours, merci na toute grande équipe ya Fidèle Mauve Production, merci aussi à ma préférée Robia Fidèle Makesi, merci na Major Jean-Marie, merci mon Major Jean-Marie na kati ya wende ya ngano na siaki ya wenda ngano papa Jean-Marie Major oya silisi kuluna na kati ya wende ya
nanu na kati ya commune ya Kimbanseke. Merci beaucoup mon major Jean-Marie, nous sommes là pour soutenir vraiment l'initiative, bonnes idées. Merci aussi à mon DG Paul Ilunga, merci à mon Dipro Pépé Rachidi, je vous dis merci. Namabino Serge Fidé, autrement appelé Motozambe, Napesibino, au revoir, Tokutani, na numéro prochain.